Kakol. Bon ngati ba ba makamsu bo leto ba ya bongo lela. Na sali nini bino eloka bokoma na munoko na bino kaka. Bo sali ngai nini. Metako bolo baka ulika bolo makama bolo belinga te. Nana procureur. Et c'est fraction, tu as mon fraction. Ensuite, faut me taper nga. Mais tu vois yo wana, nga mona monyo. Toi ba tinye nga la talibo non, Kakol. Et c'est ce qu'on a sur là. Na lo banoko na betité. Oh sali wana muto so ala na azapinda. Eza chaîne ya fali muta salango. Yemo lo bango kiza ya fali. Pour la soke ka fa tout ça mutu. Critiquer ça. Miguel. Il avait vite critiqué Teni Awera parce que tout ça na moi comment Awera ko la ta kui et ça l'a raté. Comment ça se fait? Ngaku na ko na elo ngala ko lo ba pensa omoni ebele ba komi ba journaliste mais bazo comprendre ba art na bango ti. Bazo comprendre ba salati. Bazo ba pe oni ba lo ba ti. Oyebi ke bon mon caisse bon ba yi ba mission simple. Les roms ta comme bon ba chef. On dit ba ngaba sa bon lo ko chef boye. Saccager ba mission so ba ndoya. Comment na yo ko ça le quoi après we rezabino. Après on a Sylvie, après on a aussi na Gladys, après on a papa Jonas Mbese, ça binoté, merci bino. Kakol. Faut on solo bati. Faut le bar mingi te mais yo pina la wengi maison mais wana. Ouais, ça bien. Mutama be pina la wengi maison mais wana yo Kakol. Vous êtes petit dans la boité. Maintenant t'as que tu as solo la kaka. Mingi ni mano so critiquer. Muto so le ka défendre olbike. Ba juste avec si musala ba comme vous avez parti plus bien sur solo la te mais muto wana l'équipane MS des fois wana. Un faux journaliste. Yo kuta journaliste était Miguel ni moyeba na kisasa akel luka ba sali yango ba kisasa ke na bangola partout tout ça oyo fula oyo ya kufa na ngola wana comment le kimingai mais obo so na bini musala mote Kakol ozol bake ba journaliste pena ya zane journaliste était ya wuti boloko a ote kamante ba diamba mikemike wana na Châtelet avant de kana so avant de tala ba to oluka manta ke ake ajongo do ba pesi ba manta te kaka fala la ta poswa nyama wana ya lion ba mige bazoye ba bulote fo ba zonga susu ba tang ba lakisa bango pena bulo wana bien ba lakisa bango bulo wana bien na kamo kutu ye koma ko raisonner ndengo ko zape na libanda teza na kati ya salle les a climatisé donc il y a des clims à l'intérieur et tout donc voilà na yebite ebike lekelinga mabe elekelinga ya saki mama bongo alobe mama bongo alobe bongo a déconner mabe a déconner Miguel déconner parce que bazoye bate maramni azoloba après si elle a monnaie 3 autres taquer maison mère trop. Ah bon? Na monnaie pena autre taquer maison mère trop. Mais ba fanatique à maison mère ça bizarre. Akoke na kwa mo ba solo linaye. Akena kwa mo ba solo linaye. Po yo sala boulot na yo lobela batu tout olingo lobela. Ouais. Ba boulot na mino nde bo sala boya il faut ko lobela bartiste nyonso bozana pona bartiste. C'est pas pour nous critiquer à bartiste. Soyez dans l'idée moi de pousser à ça la bongo. Eh ben que tiene maman n'erreur au saganati. Tiene maman n'erreur. Bas tenir ba sene ali. Au moins na te. Car ba finga ka ba faire ba kofi kuna. Bien peut-être parce que ba ko critiquer héritier parce que héritier a comme moi yaya le ka yaya kuna comme sous fo ba comme ça fali héritier na msusu. Kuna ka adversaire mongo mutuka ya finga ka kofi na faire. Ye ninga zana place batu bakenda ba journaliste bon nakete ayaka te po ba yebiete non chaza la moté ye ka fali atinga ma fali so amilo fombo fali merveille rambo fali ba kofax fali wa bon sinaye ba lidora wa lidora bon sinaye mutaki metis na kisasa na pota comme mutu mwindu alido yo ki mpembe au comité change comme mwindu alido faut mituna pourquoi nzala osala mbongo te kaka na ba plateau lidor osala na ba plateau va mukana muni valdia osala ngadi euro ngala peso 10 euros petit nanga ouais petit depuis king luka vi ya Kakol nati kama pi Roger ya Kakol na landi o l'équipe moi na des fois na MS au critiquer Miguel Niema parce que a tuti wera la ta bien te OK au boss expliquer on belé ba scène na concert au mutarola tezama bilamba scène za la kalibando mona mote m'expliquer bongo le benga dum salate aza faux journaliste au gebi Miguel Niema bien aza faux journaliste Miguel Niema banzo yi wera za la batu bako sila pela Miguel Niema bako betaye Kakol
Faut on zo lobati. Faut le bar mingi te mais yo pena la wengi maison mais wana. Ouais, ça bien. Mutama be pena la wengi maison mais wana yo kakol. Vous avez petit dans la boîte. Maintenant on t'accueille toi sur la kaka. Mingi ni mano zo critiquer. Muto zo le ka devant ye olbi ke ba je j'avais si musala ba comme vous avez parti pris bien sûr sur la tête mais muto wana l'équipane MS des fois wana. Un faux journaliste. Yekuta journaliste était mingi ni mo bana ki ça. Ake luka ba sali yango ba ki ça ke na ba ngola partout tout ça oyo fula oyo ya kufa na ngola wana. Comment les kimingai mais obo so na bini musala mote. Kakol ozol bake ba journaliste pendant ya zane journaliste c'était ya uti boloko a ote kamante ba diamba mikemike wana na Châtelet avant na so avant de tala bato oluka manta ke ake ajongo do ba pesi ba manta tekaka mante kuta comme ate kuta ba $10 et 10 euros sur avant de la wana 10 euros ti ba kamaki na Châtelet akina boloko pour na bloka mikemike wana les rabini boloko musala sala yebite do azad ni journaliste ni loko abna kiker abna brique donc fondé donc ndak bazo sala ba foyer azamna fondation ndak mutazoye Patrick Masidi après ces caméras de l'accès sala ndenge ba sala que mission Patrick Masidi alors journaliste c'était après wana ki sala pas migi ni mazuye abani ko former les sous mutozo mona wana ozo les caponos critiquer les journalistes bon abo yazane journaliste était après on que pas guise basket que on va former pour on va bimisier après les à l'accès au taou nenga kenda wana chaîne wana biso to sala moto to PC to sama na banzela na bala azo le la tongo poka vie on se place même mission au sala bon na maoka kanzambe ay musalo te si wa libo on a sala na tinga mafali atinga mifali ko finga fali batu ko mba do finga fali ye mo comment journaliste ko finga ta on zo ba kutu ye akena même telle place ayo finga kofi et c'est ça là donc ye ko to zo batu te ko ye mo ko mara mutu porte parole ayo pina zo finga batu pona fali mutu soli na wana o zo benga MS kakol boli ngati ba makamsu boli to ya bo molela na sali nini bino eloka bokoma na minoko na bino kaka bo salinga nini. Mais tant que vous avez dit nana procureur et c'est fraction tu as une fraction ensuite faut me taper nanga mais tu vois yowana ngamo na monyon toi ba tinye ngala talibo non kakol et c'est ce qu'on a sur là on le ballon na betité oh sali wana muto so ala na azapinda eza chaîne ya fali mutasalamu yemo aloba ngo kiza ya fali kula so keka fa tout ça mutu nenga so la pire j'ai pour ça c'est nzela pour ça ok ka ko lingolinga te yeba ke ndako fali il faut ka komisa fali ye pour na lwenga na ukanga maka fali na tika mafali mais tika mai na bien ka ba finga ka ba faire ba kofi kuna bien peut-être parce que ba ko héritier a komi moi yaya le ka yaya kuna komi susu fo ba komisa fali héritier na msusu kuna ka adversaire mongo mutu ka ya finga ka kofi na faire place au to le kawana ozo critiquer les journalistes bo ba musala na bango te mike nyama pena na ebite na blake bo moye mike nyama bien o bo so la wana azaku to journaliste te li papa ki peka ay musala na te o mo dia se kaka do yela bakali des fois donc zoba pena zoba pa le kiwana kakol o yebi ete o tuna te so muta falite o to futa kani no ma bango te ba to futa la kesti douana eza faire gagner fala pesa yemo alo bango faire gagner da futa mbongo place wana pona studio yemo alo bango kuna uti wana eza place ya fali parti prosol ba yekutu ya parti pe yekuta za mutakala yepela donc ba wario yepela donc arobina ba ba ke le bina ba tondiwana bina bilamba longola bilamba chemise à longoli longola pantalon à longoli longola kaleso à longoli arobina ta mutakala de ba wario kuna ke wana ko kete po take migenyema kuna yaza mwana pa migenyema yaza lipapa za nzinzi o wana usala misopani aza mpuku aza kiti kwala za donc aza rien à voir ye ninga za wana place ba bakenda journaliste bon akete ayaka te po ba yebiete non chaza la moté ye kaka fali atinga mafali so amilo fombo fali merveille rambo fali ba kofax fali wa bomamo sinaye ba lidora wa lidora bomamo sinaye mutaki metis na kisasa na pota comme mutu mwindu alido yo ki mpembe au comité change comme mwindu alido faut mituna pourquoi nzala osala mbongo te kaka na ba plateau alido osala na ba plateau
Mouga moni valeur c'est on a 10 euros, on a la personne 10 euros petit nanga. Ouais petit depuis kin. Le cas vie. Do bino tout fallait même pour dozoler lanzala. J'ai bien à 10 euros. Avec pourtant on passe dans valeur qui to on a kin au changer boy. Avec pourtant ça passe. Quand c'est pas si bon Luka vite. Bon si qu'on va plateau au c'est pas bon plateau pour la nuit, plateau foot à rater. Ba tout baza abasala rabisala. Ba Luka rambongo ba vana ba plateau ça paye pas. Somme dans la plateau de cause de Miguel Niema, la fois on dit bah bon, et ça blague, tiens, un journaliste au monde a gagné la salle raté. Yo, au foot de awa, au foot d'andar on est na courant. Parce que yo ce que au vandi, et mais soit non, c'est ce qu'on veut kakol pour vous tout, non tiens à la place, dans bête blanc on a besoin. Kakol ok kuna, ok critiquer Miguel Niema kuna. Pour la nuit, pose la nuit. Pour le bisou de banzoi, il y a yeso kena. Après il y a un phénomène mingia. Vous avez le bambou. Mais quand tu es dans la musique, Sili, bah faille fait ça là. On va voir ça dans l'entraînement. Et ça souvent on va mettre à balle. Et ça l'entraînement tout ça là. Et ça on va trop n'est pas au critique ouais. Au moins tu vas bien bingo ouais concerné ouais ça soit plein na bête de beaucoup. C'est mon ami. Soit ça limpia quand on t'a c'est normal. Et ça moment a été. Même mon père, mon bengi ngawa au stade na ina commentaire monter c'est normal. Même Ziki et Vanda. On va critiquer les talibans, mais on va na polémique, il y a tout ça, même les problèmes. Quand il y a fallait, autant il fallait, il y a beau faire, pas problème. C'est que l'accent que vous allez, c'est pas bon. Mais tu as dit l'accent, il puis Roger a critiqué Fali, puis Roger, mais tu as dit une émission, puis Roger a bisauté. À Tanguy, porte-parole, Sankara, Odile Manzaka. Papi les princes, dans mon sol, qui c'est d'Abignoana. Donc, puis Roger, Lucas Fi, il y a mon kakol, on a eu capon talisa au kakol, de Konangaï. Tant on vient à plateau, il va le battre. En plus, kakol, nous avons un premier bel la vie. Kakol, moutoisa, ma bena, wenge, wana, balela, kisa, yo, on a bien bien. Yo speaking, yo leking, speaking, on a vu karaté à ouera, n'iraza. Mais yo, si on nous a, au soir, penza, donc, yo, pena, n'a pas nous speak à battre. Moutakala, yo, son a roulé que là, yo. On impose à Kabatou, donc c'est toi qui parles. Nous avons oublié que mouton a ligné. Kakol, c'est toi l'homme fort. Yahweh Ezayo. Vous comprenez, Kakol, Ezayo. Sarah Solo. Et ça, la première fois que je suis allé à parler sérieux. Non, tu vas bon mon âme, Sarah Solo, le Bible, à conciter. Kakol kuna mutazama otobenga na wasenga mubi pauvre c'est moi koto zalinza batela mubi otobenga biso benga wera mubi wera comme to pesa te mubi to pourquoi so Kakol benza mubi donc mutuma be ya wengeza Kakol ana ba normal na boy na kota na ndo tumba Kakol nana ça soit le but ba danser toi na basi na yo ba porter parole a wenge tu basi na yo alors bien moi ça toi et ça aussi dans cette histoire, on est bassin. Oh là 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 là, Moussa Nangwana. Si on t'a contacté. Donc, il y a un cas qui Kakol Pena, na minito yo, où est la personne qui surtout. Les congratulations, ma beno yebane belé, ngana yebe belé, ya Kakol ya yo. Yo moko na bengo na kin pona petit nanga ngando batomeni. Mais on sala ngando batem, on sala ngando batomeni. Kakol, voilà, vous avez ça, vous kese souffre au niveau la bateau, ils allaient bon, même si on sale le sport, tant on va dire si on niveau là, bah comme ça, bah bâche, bah on tindo, kende boye, bah faire boye, kende, donc ça va encore mon carabo. Ça la pompe, je saline quoi, le bon bétail, donc biso tant on va continuer na dojo, to nyoko makande, bah soit nyoko makande. Quand tu as nyoko makande na politique, qu'on a malmo côté, au gagner fi, mais la bloc te tika du sport, musique. Tu balles, banyoka makaka, vous comme Mbappé, au sala boyoboaki. Kakol c'est comme ça, mais ce qu'on est dans Kakol. Mais il y a un nyoko là, le mouvement là, Kakol, et ça trop mabé. Kakol, au sala ngando, au yébian bien. Au sala petit namali ngando batomé. Champion MMA. Trop fort. Un bagarre dans champion. Ngando na petit namali. Moi, nangai. Na pese mbote ngano batomene zolo ka vina kin ozo potana bo faire souffrir même clip ça na wera apesa mbongo pasa la clip na wera toi na ebi mbongo tous les mois pese wera ju
bon na kota te po na linga te po pesa kanda na ozaka aza kakol kakol yo njoko linga ndo te ni kakol kakol mbongo bonya pesi ote tu fa bien hein tout ya na pesi mbongo pour la mata na deuxième groupe troisième groupe pour ma premier groupe pour oui ngando boyemba te na moi li facto la boyemba te linga ka musique tya ne wera de bengi na kin mais là comme na kin wana oui mama monaki ay bine kongo te a télé ngana na aéroport pour ngando zaleti ngando zani bien mais neti après comme la retard a souffrir joue comme la kin et l'orchestre pour ça là boy ya ibelité quand c'est sur un moko leader mon poto bonyoko là e pa yemba kakol pesa ngambongo boy mkozo zo 300 mkozo o faut pesa 600 mkozo o ngawa o ne swanga o somela iPhone so nini wana ah kakol tout wana le ballon t'attire dans fondé mais on compte quantité parce que ça vous devez non rater oh non viété vous a petit na ngako mingi mais alors bete le remonter dans le bikaka lembisa ko nyoko la bato ok c'est comme nango et c'est comme na suka déjà mais wera ça tout ça là bo pesa wera makasi bo ngati bo kakol na bana yo on va passer au message kakol non tu vas wana mami genyema non tu vas saratola to suku na kakol nzamba batela yo nazala ngana mingi ya kolobate donc bon abonner la chaîne ngai merci beaucoup ndé comme na 1000 abonnés toujours émission tout fona ça toujours matondo pa ya moko SKK Simon Kimbamu kiangani na pesi ba Kimbangi c'est nyoso tout vert blanc ba mote belé oh ndeko na bino mwana bino ya musingombe mkolo nkamba yeyo po nkamba wana ezaki kombo na nga fala lela mfutu mbongo na kende komo na papa na bisaki ndenge mbolo wana ezaki kombo yaki mbanza mbola il faut na zwa moi pourcentage mate koma nkamba lelo bobo salate kintwadi yaki nkamba ezaki mbanza mbola bobo salate kombo na ngai donc naza fier yo amona bolimbo lianga bozo kokate bo sala bo tubo kokate e osimba pete ebele ba komi ba journaliste mais bazo comprendre ba art na bango te bazo comprendre mamba o salati bazo yeba pe oni ba oloba te oyebi kende tozaka bonde totambola na mokili nde nzamba sala mokili o tona tene de la ville tozana teni o rola tape o moni ke ozela mo pepe yali tona teni ya scène teni de scène ok au mo teni de scène et sengaka te o il faut tala tozana elanga il faut na lata intel tozana mo il faut na lata non eza teni ya scène eza kaka pona scène esilela kaka pona scène wana esi sabuna Michael Jackson alati ba Kenjo ba yodi nani na scène tout monde Michael kuta bimbola mso alati lo ba robot zana on peut so image na ochangwa o mo penaka asali sorti na ba robot alati mabende na nzoto to benga msikone yodi mabende to Kenjo mabende non ateni ya scène ya li na scène fo muto mona kayo oh mais muto alati bwendeni fo muto kamwa faut ba waouh ezala ezateka yo beti yoji mo bo na sebo mutu mo pa beti yojang kala kutu elagi ba serio na to beta na ba sala ba normal o lati pena yoji mo pena mutu mala tipe yoja yo pe sombodo nanko kanai pa bo bi ma pena ndemo yo lati ngo ya 3000 nga pe 3000 ok mais sikoyo ba tenu wana scène siko le roi de la foi beta kana eza pona scène apis tozaki na kata forêt fala lata poswa nyama wana ya lion ba mige bazoyeba babulo te fo bazonga lisusu batangi balakisa bango mpena bulo wana bien balakisa bango bulo wana bien na kamo kutu ye koma koyi koraisonne ndengo po eza pe na libanda te eza na kati ya salle eza climatisé donc il y a des clims à l'intérieur et tout donc voilà nayebi te eyebi ke elekelinga mabe elekelinga yasaki mama bongo alobe mama te alobe bongo baba a déconné mabe a déconné mike déconné parce que bazoyeba te makamni azoloba apesi ye namoni 3 azotake maison mère trop ah bon namoni pena azotake maison mère trop mais ayebaka fanatique ya maison mère azaka bizarre akoki na kwe moko basololi na ye ake na kwe moko basololi na ye po yo sala bulo na yo olobela bato tu olingo olobela babulo na bino nde bosala boya il faut kolobela baartiste nyonso bozana mpona baartiste c'est pas mpona kokritikaka baartiste soki eza na lider mo azopousse ye asalaka bongo
ayebaki batie na mama nerere osakana ti batie na mama nerere bateni ya basene yali omwa mpena teni moto alati bo teni ya sene Michael Jackson na biso akenda na regrete mabe wana yaki teni ya sene le roi de la forêt ya bateni omonaki le roi de la forêt abini nango bo esili ya travers nango baketiango na musée mo bana mpe bayaka kotala yango bana bayaka kotala yango no elambo le roi de la forêt alataka na forest nationale elambo le roi de la forêt alataki na Grand Paris Arena elambo le roi de la forêt alataki na Adidas Arena batiango na musée batiango na musée moko boye bato bayaka kotala yango bafutela yango ata mbongo. Ok, mais c'est bon. Yebisa biso non. Ba stratégie oyo weranso na bimaka nango. Azana moto moko akomelaka ye. Obizaka boule na ye moko, obi bofandaka bino nyonso bolingi boule bolobi ke non. Vie, boule mekango nan. Eza ba idée na ye moko nde ye nazana parmi ba idée na ye ekozala 1000 maselika 50. Donc tout wana eza nan. Eza nan il faut tout ça elango. Est-ce que bige awa na nini na forêt ça na kota la car mo bo na ya muke bo koti na bo bu na podium pa pu apanja ngo papa bimi mindele ba compliqué ma ba bi ebuka podium yo na boule akoza na car mo adimi ya dimi aye na ngo ti e komi débat na mindele mutu to tinda ki asola ene biente. Je comprends. Le roi de la forêt. Phénomène. On appelle un phénomène, il y a solo. On appelle un phénomène. Car moi, dimi. L'angomolé, la mon avis, mais, d'accord. Sur 10, notre nino pesi na forest nationale. Sur 10, on a vu, on noté en haut côté sur 10. Combien on pèse? Pour na biso ne to beta na personne 10 sur 10. OK. Mais pour na ba boulot na biso to senga to sala. Et qui tient 9 parce que et ko seki na bilo na biso tout préparer tout ça. Zangi moi dit. Zangi bele. D'accord. Na profiter na pesa gelo LTD Mbote sika ali Thierry écrit à Tozana et pourquoi pas Christ Moulenda. Na pesa Mbote. Écrit. Yeso alali. So déranger color à la mukaraté. Ouais. Si ma ba kanga téléphone donc faux signe. Il faut comprendre faux signe, faux signe. D'accord. D'accord. Après forest nationale, tout le monde a wera wapi na bino. Bientôt bozo zo date. Mutabim ça comme date ezanani oti. Kisinzo. Chadat. Ouais. Zozo chadat. Mais bozo pe maté bo ezanini parce que ba jeune ko tout comme retard. Retard ba combattant de ba fansa. C'est ça. C'est ça boule na parce que il y a des jeunes au bazana ba orchestre lelo bazo betate na poto ba vandi benda temps moulaï bazo betate. Mais qu'est-ce qui fait que Wera aujourd'hui malgré son âge mais ba date bozana ngoyele ezanini makama ko beto ezane Wera ba jeune ba esima mais ba jeune ba esima Wera mais Wera otikela bango po ba jeune musu ba ko nyonga pe na sima mo ouais. Tout ça, la génération, papa. Ouais. Si vous avez la génération confondue. Ben, so, nani. Donc, dans la génération, donc, mon boulot est la mboka. Oui, à la chaleur. D'accord. À la chaleur, soit bête, on dit le senti la chaleur. La chaleur, oui, c'est une chaleur, n'a ébolé, ils ont raté, si m'a raté. Ce qui est bolé à li, aux ans, la période à moto, ébolé à la raté. T'es où on a ba Covid. Ébolé qui peut goûter ma chaleur, Ebola c'est yeux. Mais mutana qui s'est bolé le roi de la forêt. Ah bon? On a fait mon beau soit pesson autant. Yo moka comme bunga. Pour va mega pana na kindu na ba kangela na ngoa. C'est comme un mono là. 39 degrés. Non, mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Donc, toi, ça n'a pas Ebola. Les loups pour empêcher qu'on ait Ebola, ils sont le roi de la forêt. On a qu'on a Cameroun, on a vu si c'est qu'on ne fallait pas. Non. Fallait gérer.
Mais bon, bref, et si Bimito c'est la Ranson, le roi de la forêt, Kalming te date Zobima pour un concert na Mususu, Zobetana, Papi Kakol, au Betel Biso déjà le solo et héritier Watanabe. Aujourd'hui, relation ligne au le roi de la forêt, Ranson, Azanangona Fali Poupa. Ba petit nae, ba frère nae, ba petit nae. Mais bien que tout na concert, Tolingana Tosalisana, Atanga Bakombo, Nandule ya Adidas Arena, il a cité les noms de Héritier Watanabe, il a cité le nom de Fali Poupa, mais avant Wana Soto Zongi Nandule à Grand Paris Arena, il avait cité Weranso et Ferregola, il a cité Héritier. Ce qu'on a Adidas Arena, pourquoi Longolaki, et puis na Forest Nationale, pourquoi Tangite? Transition. Te yango tolinga ne zarabon e bougera. E bougera yalo kwa mai. Yango e bouger là. Te yako nandenga mabete yango e bougera nango ka. E bougera. Il peut pas félicitations naie na stade de France. En tout cas, allons yaneko ezako à défendre les couleurs et à drapeau ya Congo. Est-ce qu'on peut répondre? Faire beta qui na faire ba tu annulé na Londres. Tenga na ba o ya beta qui. Te na beta o ya suko eza annulation. Na nini na Accor Arena. Accor Arena. Félicitations. Félicitations. Yo tama mo nile ndenia. Déjà loko basba nile. Ya suka te. Eza date ya suka. Eloko ba nile eza déjà annulé. C'est bon. Tozo beta date ya suka. Date ya suka ya laki o ba annulé. Par rapport ya nzembo to lingana. Na ke no mbango te na ke no kongo na malembe parce que c'est très important. S'il te plaît. Tolingana to salisana ya Grand Paris Arena. Le nom de Fer faisait partie et d'Héritier Watanabe. C'est déjà passé, yaya. Kozong sanga na simate. Nga na alita, nani takinga. Takinga zonga na zonga simate. So to leki to leka. Boka yasuka kaso. Takinga. Oh yasuka wera tangi motute kase. Tolingana to salisana. Eluka ba problème. Eluka ba problème nini kase. Eluka ba problème na bato musu bazo comprendre ngote. D'accord. So ba bi tolingana to salisana bonbon na chicle. Yo bata chicle ba moni mabe toningana to salisana whisky na bière bata bière basilike yango sko tolingana to salisana elukile so ba problème njoka mo wana tolingana to salisana eza biblique. OK. Eza momo te to koleksango to leksango bo eza ke azoba ke ngana o tolingana bolingo na ngana yo yango te ezangisa ko za $100. Yango te ezang sangana za $100. Njoka to zaka bo moko pona bokonza likolo. Do yango te esala ke o nani MSA za $100 te kakola za $100 te. Mais soto lingana e ko sala kutu bien ba porte mususu za ki fermé za ouvert. E fungoma. Do yango le monde le roi de la forêt pesa conseil wana. Yango ya Belgique a tiango ba bamboka tolingana to sali sana Suisse na Paris tolingana ina tsoko bokansaka ezaka ba musicien non ye muta message sa biso bongo ye muta message sa bongo chanson fétiche ezanga ate siko na suka nango abeti sikoyo eluka ba problème eluka ba problème na ndenga ba artiste. OK, soit akotanga jamais 1000 artistes mbala moko. D'accord. Poze lo kambongezo yekende mai eningana ninga so batangi oyo so la tolinga to tanga oyo mbonge kele psuka eloko ba problème. D'accord. Aujourd'hui, ceux qui te lobine tout baza ba leki le roi de la forêt ozi Fali ozi Ferré ozi Watanabe ozi ba mise bazé belé ba Robino Mundibu ozi ba Déplique ozi ba bazé belé wana. OK. Projet ya kosala Lisapo Onge ekena mai. En tout cas, kolinga kobimisa ba secret nyonso te yango na pusi pena monoko pembe na micro. Gelé frère. Vous comprenez? C'est bon nos machines. Question ezali boy. Lisapo Onge oyo vie na biso banda oyebisa biso yango banda ko gelé te. Ya banda ekoloba na tozela Lisapo Onge ezoya. Projet wana ezali kaka oteke na mai.
kala mingi te na kozongela yo mpona yebi so soki projet yango ezali. Ok? Ok. Oh. Non, non, c'est très fort. Les lots barenga fort. Mais c'est pas grave. Soki, toi gelé, hein? Gelé na yo kala mingi te yo mo omona. Pour tout le monde a une réconciliation entre président Weranson na président JB Mpiana na et pas président de la République. Donc projet wana et Koufi parce que oh bongo projet wana ezaka bongo ezaka pona mais bon ça on a intention de déranger bato parce que ba yemba ngo déjà mais non mais essaye yemba ma bongo lisa ponga na comprendre yo poko tina nzela polémique na makambo te na ibona makambo te c'est na lobino makambo oh la 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 kokena ngo te yani ngai nda beta lisolo ngo na ndenge ke ndenge bazalaka est-ce que beta ma ou pas ba beta on a misu na et lisa ponge wana ba yemba ngo na misu ya ye deuxième vitesse sur deuxième vitesse il fallait ya mais gelé mais tout ça mais non non to misal bom la c'était et ça linant même si pour yo ngona kati ya ah mais gelé d'accord soto le lelo sebondo parmi bana nyonso oyo wera abimisi otangela biso mwana moko oyo sentir que mwana vraiment non azosala musala moko exceptionnel bana misusu baosilika baomona ngo mabe ebima lokola injustice na classe les premiers à la rate oui olobi na classe wana ekomaka bacalcule balecture bamama ebele na kati mais oyo sikoyo ya biso tiango mpe na classe il faut koevitaka s'il te plaît so na tuni yo lelo entre France na Maroc na bale nini leki otie bale oyebisanga nini te répondre babetaki bale oui na gagnaki babetaki non na gagnaki France mte gagné po babetaki biso to mona nde babetaki voilà siko na musique pe babetaka to na ba statistique oyo babetaka ya kokutana te ya mutu mtu abeta na kwena ye kay to mona ba statistique to c'est wala wana ya match te match ya pena ba otia ballon moko na kati équipe A na équipe B Varese au balati rouge au balati jaune bobeta solo bine na festival wana po festival ya loka bobeti bino to esika moko bapesi bato na bato bozala ba minutage na bino wa une minute bobeta bino to ba une minute ba nani babeti bien wana tsiko naza pena prêt ya koyebisa que un tel mute beti bien un tel beti bien mais o muto beta na kone o abeti kotobo o abeti kotobo poto blessé batoté bango nyonso baobeta bien d'accord anniversaire ya wenge musique à maison mère ezara na date nini non tosala ngo te tu es fier de dire ça non un jour tosala ngo ben faut tokoma bomoko non nga na toni non te ke bosangana na toni date ezaka date nini date ya wenge musique à maison yango nga mpe nayebisi yo te poso nga napesi yo yango eza na eloko oyo ekobakisela yo te donc eza kaka ke tosalaka yango te mais un jour ozwa date yango kaka na ovanda na bino yaya toni ata plan to wana minivex eza na tuni date de naissance noloba na nga na ozwa un jour naissance na nga na oyebisa mpo eza yanga mais bien sûr mais wenge na bokoloba ngo mpo na yititi mais esalama toujours bato ezalaka jour oyo nde esalama jour yango wana ya date epa bato na bato bayaka na ta na bango mpe sobi ya 4 fois 4 wana c'est bon mais oyo ya biso ya maison mère moto na moto ayaka na ye bato bayaka ya bonjour moto na moto ayaka nde jour azokenobi azokomprendre te ya mosikle fula mpaka aza te nayebisi yo trop cher nayebisi yo jour na kobenga yo na kopesa yo date wana pa c'est bondo nazosola ya machine mais avant napesa yango il faut tokoma bomoko bon ça va naleki na mama date yebisa biso siko est-ce que Weranson nde bovandaka na vous avez un projet un jour bosala fête ya wenge musique à maison mère bosang po boza ebele hein bato wera mpena formateur asala bana ebele asangisa bana wana nyonso bon kosangisa eza nango na problème te mwana ifo oyebaka bande na ngai yango koma na oleka bando papa ye wana me naolinga na ya kaka buna tuta papa pere tute na kar olekomi defaute erreur grave donc
moto ya motai baka bande na ye oyo ezokotela kwanga na neti nga azala na le roi de la forêt na nga bo soko ye obeta otuta bordure en tout cas nga na obima na batutaka déjà tout le monde ante batutaka nga na mwana mais il parle tout le temps de Weranson, il parle comme il veut. Normal. Mais yim taloba nga na trouvons normal. Est-ce que c'est normal? Na côté mobo a obima neti nani a gagné nini na kati wana na pose question a gagné nini a se retrouver na nini après avoir kolobela le roi de la forêt mabe. C'est ça. Ils ont bien été makasi. Ils ont bien été là-bas. Âge biso to komi na ngobo. Okay. Tokoli.